président Malolo. Ah, j'ai le succès. Président Kikedi. Ah, j'ai le succès. Président Konzo. Olobi? Président Konzo. Hein? Président Konzo. Ah, comment on a succès? Eh, vous comprenez déjà. Ah, effectivement, vous avez raison. Je m'appelle au nom de Silencieux Sokodi Mbembe Kadiata Kombo 2500 pour Mtimbi, pour Bawolo. T'es bandit. Uyoka papa kosoli na mnoka se point. Mundela za kusepele na gazi wana uyoka mundela tuni atiti ya pempe. Ebise denda kate. Papa kosola kate. Azuba voix nyos bayembela na choral alto. Base, Ciprino, El Preno, Ciprino, Preno, Ego Preno, Papa Bimishan Puna, Tinky, puis Mundela Tuna Rate, Atuni, Atiti à Pimpin, Banteki. Auparavant, monsieur sur la Loriwana, Nayo qui n'est pas Souza. Auparavant, Nayo l'on pas Souza, n'a commis Bisiga Yamodero. Auparavant, il y a un sigo. Oui, mais Malolo cinéma. Naibi. Voilà les groupes na kota ti. Ah. Ko batu ba kota ka. Moni muntu aye akoti group. Mais nga sigo na kota ti. Point nini? Yo ba bengisa ko kaka. Eze lo kwa famille. Ah, eze lo kwa famille ba benga mwana nuko manchoni. Mwana ya Lukombo, ya Lumengu, boya. Totala ka mungala place ezalaki yemuka ndimi ejangai. Ejaba plan ngai. Nga moto na yo salango. Mundela zuli bogo na poche. Akodisi. Abimisi $100 da pesi mungale. Ba foseti. Muluba pa ya zalaki ya vimba ni yenyosu. Muluba vimbi. Omoni leviri eh. Oye ba mama bachaka na mikate leviri kosa. Wena muluba zo kuvimba. Bonjour, bonsoir chers internautes, je sais bien que vous êtes très nombreux de me suivre partout dans le monde. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jéroucha Bafosset, l'enfant de Marie-France Vangou, la seule et l'unique reine mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Suisse TV. Et puis un grand merci à mon papa, à mon boss, à mon DG, maître John Motema, à maman Micheline, la reine mère, mère Rapalé. Babi maman Penal Longola Bambanda, pour vendre toujours wana maman Micheline Bamboti Noé Belé. Merci na confiance au bopé sanga pour na chaîne Nabino ya Congo Suisse. Un grand merci na batuto au travail na bango local la réalisateur nanga Gelonga Sele Muteka Zanga Nzolo Kopi Enoch Kimbala, sans oublier Chikito Isenga Liswa Nzambe et puis J de Love Papa na Monique, pourquoi pas na secrétaire na biso Routana la Razia. Moi ça mon naine, moi ça en tout cas na peso ba merci belé et puis na osé midu énergie ba forcette malika linga rotsanga libaya makoma te pour ngamtelekanga na forcette ka papa botanga. Voilà, un grand merci na bino bato bo s'abonner kalelo et puis un grand merci na bato bo s'abonner kala yo pe muto s'abonner non te profiter de ta la biso o s'abonner pour biso ana Congo Suisse miming d'émission ya place de star to ça la ka musado pour na bino te mbela bino toujours ba invité à bien quand de na sa bino ba forcette soka mbi muto c'est que mutana za professionnel ne lelo to bel le ming vraiment le zaka jour ba comédien to tambola to sola na ba comédien na ça na invité na kombone papa silencieux mais avec le temps beaucoup découvrir Nantika Yemoko à se présenter à Baksama Bamungwana ba pupille. Bonjour papa silencieux. Bonjour. Papa silencieux ko se présenter pour na bateau ba mona bateau première fois ba mona papa silencieux. Na se présenter. Kombo na yo loba kombo na yo papa silencieux. Yo na za si bateau bazo mona ba yebike. Papa silencieux yeyo ngaye na se présenter. Papa silencieux à cela en théâtre wapi azana groupe ne moko to évoluer pas mutu. Ah, effectivement, vous avez raison. Je m'appelle au nom de Silencieux Sokodi Mbembe Kadiata Kombo 2500 pour Mtimbi, pour Bawolo. T'es bandé papa silencieux. Je m'appelle au nom de papa silencieux. Sokodi Mbembe Kadiata Kombo dangereux 2500 pour Mtimbi, pour Bawolo. Surtout bien on a komboni. Oh yo c'est plein d'angoisse. Ah bon, azuna papa silencieux bon mususu wana eleki ebele makas papa silencieux travailler na groupe ya mutu soto et pas non moko. Ngai auparavant. Oui auparavant. Yo loba bat bolanda. Auparavant nazalaka ni loko nanga moko.
Ah. Auparavant mususu na longo ne longo na wana na kepa kene. Liboso azala non eloko ne moko, azala na groupe na ye moko, ya liboso. Auparavant mususu na yo kene sikoyo et pas président na biso kene azala na Kimbantieki. Auparavant mususu na longo wana na yo kene pas Suza. Auparavant na yo longo pas Suza na komi bisika ya modero. Auparavant nde yango sikoyo. Samina. Ay bon comprendre ba comme ba français ma be. Azalaki liboso na ba groupe ya tangi wana après sikoyo nde siko fo saison de place aux sikoyo. Yo maseki. Bosala ngona nko ya ba français na bozo wango wa. Yebaka Académie des Stars. Na yo kaka ya modero totokani. Na benga reming seigneur. Seigneur a fufu. Seigneur a fufu te seigneur a théâtre. Ya scène. Seigneur ya théâtre. Théâtre. Donc il y a art dramatique. Voilà. Na profiter bien peu ba collègue na ina autour sala art dramatique na pesi no bambote lokola Ismac na pe bambote puis Martin Kanku na pe so bambote bon bazaza na ka kota art dramatique na pe bino bambote. Yebo tanga na ina. Na tanga. Bon président Gesho yebi etinde. Ngana supposé poser président Gesho yebi etinde. Parce la 50 na poser question. Siko ça na groupe nini siko. Siko na sana Académie des Stars ya modero totokani mais nazaka na ba groupe ebele. À part groupe ya wana otangi oza suwapi. À part groupe wana nazana oyeba malolo cinéma. Naibi. Wana za groupe na kota ti. Po batu bakotaka. Moni muntu aye akoti groupe. Menga siko na kota ti. Point nini? Yo ba bengisa ko kaka. Eze loko famille. Eze loko famille babenga mwana noko manchoni. Mwana ya Lukombo, ya Lumengu. Boya, tout ça les locaux. Le pousse na liboso. Donc groupe ya président Malolo, ça groupe ya famille au travaillera no quelque part mais au tsara quand même frère no poids. Moi baksa moi un plus c'est pas na. Poids ça muke kilo. Au bak kilo. Tata lo. Na baksa poids. C'est l'oral que tel ngami manga. Na zo baksa kilo. Au baksa ndé au travail sur que pas ni mais aux en bako est-ce que permettango que au travail côté mususu. Effectivement qu'on permettre et qu'on a oui parce que avant déjà le cinéma moi j'étais déjà nazalaka ça na groupe belé. Papa silence pourquoi que choix ko ça ba groupe belé pour ni to luki groupe mo pendo vanda donda kuno pendo vanda so to créer nda ku ya yo mo so to kina groupe mo songolo pangala o vandi penza o vandi se pena base wana pourquoi ka ba choix ça la bisike belé côté kaka visible face partout. Bon, c'est moi du fait du parcelle. C'est à moi, c'est bel enfant là. Pour ça, la bicycle belé, ce n'est pas dit que les gens ont groupe belé. On comprend? Et pour ça, la bicycle belé, ce n'est pas dit que les gens ont groupe belé. Donc, il y a un tournage. Vous comprenez? Belgique ko za tournage a bensinga na kei na ke tourner président Caleb tournage a bensinga na ke tourner Serum président Serum tournage a bensinga na ke tourner Yamayo tournage a bensinga na ke tourner vous comprenez mais ce n'est pas dit que na comment na travailler avec un groupe ou non vrai ou faux président Malolo a foot à acteur parce que le président Malolo a comédien oyo a foot à acteur na ye besoin mbonga transport besoin salaire mais tant que biso penza bata média to kutana moi ba lokutana trop ça ba président belenga a foot ra ngana pesa bo meba na bango moko mona misusu baza kaka ba possibilité mabe mais bon ba luka ba le baquette foot mais en réalité on landela bien boy ba foot na bon on tenga tout pas silence est-ce que ça vrai président Malolo a foot à acteur bon omoni pour to kele musika te ba Congo baloba toute vérité n'est pas bonne à dire. Au bout comme de le bon. OK. Mais ba Congo baloba bien. Toute vérité. Ba Congo baloba bande ko la bo la nafsi ba Congo ne baloba mambo. Ngala yoka ba Congo baloba ngo tata mo Congo to kanga ina Lumengo. Ye chaque jour baloba toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ngala yike ba Congo mutu baloba ngo. OK. A futara poto kotamba mona ba parti na biso pesa bana poto ezali tozwaka bozwaka
tozwaka wana vraiment eza nango na ndenge mabe te eza différent. C'est toute une différence. La différence est une science qui étudie la séparation de toute qualité calomnie en tout cas bélève bolanda ngote ba la classe bolanda ngote yo mola ka papa silence le bébé poke komango boloba ngote boka François gratuité te yo le cas François gratuité oui François gratuité te ti bana ba yo kanga ngopamba ba kanga nini le retour la définition ya différence notre bana ba yo kanga ngopamba oui ça François mabe mais la souka ndo beti ba on yo compliqué ba François te voilà. Moi, les François, il y en a beaucoup, il y a la maison. Toi, connais le François? Un peu. À parler. Ok, voilà, papa se lancer au bal là, au bota. Aux en a moi, si aux en a fiancé. Fiancé dîner. Aux en a moi, si au Tsalanda, ou soit maman m'a beau déjà, au que ça moi, moi, proposant moi boy. Bah, faut essayer de donner des tours, te po sunga batu balanda parce que bindo le si ozotela misapi nanga omoninga na fia oye bindo olekia babasa na poto wana balinga ba komende baloba boye awazi la repesa numéro yo to linga bo sunga bango moi si wa basa poto balinga bindo no sele misapi ndo za basa bonga yebi voilà obala to botate naza bana nga misato mono balate kasi tela te papa silence natala na yo obi misalo kwa no singa mwa mine aval yo ka basi soni naza bana misatu ya liboso ko yebi kabasele aza na 20 ans d'âge ya mibale comme na Jos aza na 9 ans ya misatu comme na Fideline ya mwasi aza na 2 ans papa silence betela biso lisolo moto seka na moni to amalili trop betela biso lisolo mo bo so di comédie dans la comédie mon penda que et se pesa ba tutu bola na biso lokola ba Fanny Kabwele Fanny Kabwele na bika yebazala na poto non ye azaka na kin amasolande bien parmi ba Fanny ba sola bien azana puis la joie makindu na bika SCP eko sepelso yebazala kana poto Ngi kumuntu na ba question za yanga aiza ngai na boseni yo tu na ba question après mission na boseni et puis c'est beza Serge Matunga et c'est ça Clément Makitu na yebi que c'est Serge Matunga no utanko na yebi ala mbongo yenda za na poto OK ça les biso comédie to c'est ça bien bon ba Fossetti yo moko yebi banzere ya kisasa bauta kusala 5 sachets 5 sachets lokola basino basalaki basasi yango ezaki basasi ya makasi te fallait ezala basasi ya viva bango batiaki basasi ya Varese basasi yango eza kusala mabulu na makadam bon ndenge kaka naza koya boye po tosala no émission na mataki kombi oyo na mataki tozalaki muluba moko na kwaya kati ya kombi muluba moko mungala moko mundere moko biso yo tutikali bato bandu ya bandundu mundele wana bananja basala ye mundele nano zwa chance ya kuyoka solo ya mutu akosoli na munoko ya sete bandela non mundele wana bandanja basala ye mundele nano zwa chance ya kuyoka solo ya mutu akosoli na munoko ya sete ponja basala biso tozaka na munoko mibali tozaka na munoko moko ya likolo na munoko moko ya sete munoko ya likolo eza wapi munoko ya likolo yango tokosulaka boya seza wa munoko ase omuna tukosulaka point nde nini mundele wana sikoyo ndenge Nzambe asale ye nana zwa chance ya kuyoka solo ya mutakosole na munoko sete tata wana ya muluba aliaki biliale ne na cité za lokola niveau ya ndako biso nyoso kombi mbimba kidiba bon bino moko biebi banzele ya kisasa eza mabolo mabulu so kaka combien dendi pa uyoka papa kosoli na munoko se point mundela za kusepele na gazi wana uyoka mundela tuni atiti ya pempe mutakuzongisa azati kali boni mari sasi bise pousse na kate epusani bise denda kate dendi papa kosoli kate akosoli azuba voix mibale bayembela na chorale arito na base papa kosoli ti puis mundela tuni na kate atuni atiti ya pempe mutakuzongisa azati mundela yebi kokosola na sete ebende atunende nike na pente yaza kusepela kana na gazoir pona na zwa sasa kuyoka solo wana
Quel bon marisasi, bise pousse na kate et poussani. Bise denda kate et dendi. Papa kosolo kate akusuli. Azu ba voix misatu ba yembila na choral. Alito bazina Cyprino. Asangi sango tin 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 pui. Mundela tu na kate atuni. Atiti ya pempe. Bande unangai. Ba fosheti. Bino moko buyebi bangala bazalaka misuga. Wana na kati ya kombi mungala za kuzoba decision na sa mutema bisu nyesu bisu mbimba kidiba. Wana mungala za komilobila boni boy. Ya jamu nela mpama ayena mboga na biso po atu na katiti ya pempe na yewana mbalo soka tuni na kolobeja ngai na koyeba ye biso nyesu biso mbimba kidiba kali boni mari sati biso pousse na kate e biso denda kate papa koso na kate azuba voix nyesu ba yembela na choral alito base Cyprino el preno Cyprino preno ego preno papa bimisha ngopuna tinki puis mundela tu na kate atuni atiti ya pempe totala ka mungala place ezalaki yemuka ndimi ejangai ejaba plan ngai nga moto na yo salango mundela zuli bogo na poche akodisi abimisi $100 apesi mungale ba foseti muluba pa yazalaki avimba ni yenyosu muluba vimbi omoni leviri oyo ba mama bachaka na mikate leviri kosa wona muluba zo kuvimba muluba za kuvimba na biso tuwezela kama muluba binisa muluba yasuka tiyo kama muluba ya kuvimba ne adusuka na muluba du pente ki et du pente ka ndi make ezate du vraiment kana mikinja baninga biso nyonso muluba arate mbongo na biti likola soni odongezele muluba ndasalaka muluba rate mbongo likola musoni dans mon peuple peso bembo voilà, merci beaucoup. Papa Silence, donc félicitations. Au Sali Comédie, très bien. On a vu que c'est Pessi Anderson Siloulou. Et c'est Pessi Vexan, Wikela, et puis Merlet Dickerson. Merlin Dickerson. Voilà, c'est bien si mettre Elie Soukali na route ya Mokali et c'est pas Lucio puis Annie Kitende depuis Paris, n'a dit que c'est pas Lucio puis maman Emily Kitende n'a dit que c'est pas Sabino et ça bien maka c'est puis la mettre à Baro Koye, mettre à Baron Koyi, en tout cas n'a dit que c'est pas Lucio mais papa c'est pas Gabi Mayasi, tant bien. Gabi Mayasi. Et c'est pas ici Gabi Mayasi. Voilà, c'est pas Gabi Mayasi, papa se lancer, c'est la biso sous deuxième comédie ça biso bien. Non c'est pas comédie nous ça la bien et puis bana poto balingara boy. Et puis tanti nous na poto zaka na soko pe numéro pas zoa. Na poto ba totala ngusaka bana mikolo te. Batu batala na poto zaka bana. Batu nyusu botala. Bo nyusu bana poto pona nini? Fallait signaler bien avant. Ça la comédie ça bien. Toi na comédien nous se les kaka na koseka. Même kolobane nous se kendaka na koseka. En tout cas vraiment babi Congo nde musala Congo eza na ba acteur ebele eza vraiment na ba talent ebele en tout cas toi pesa une chance ba ministre de la culture bo sunga biso ba talent eza tellement belé mais tozo luka ba moyen oyo tokoki kobimisa plus na rappeler bino toza na cité pour comprendre peut-être boyoka makelele bana bazoleka ba verni pour comprendre toza na RDC mboka na biso zara bongo to linganga boyo sala rabia bon comprendre toza na cité vérité cité pumbute cité Mbutu mais cité ya sika kala mingi te peut se bino kombo cita. OK voilà papa se lancer c'est la deuxième comédie pour to comme la personne a presque pour d'éducation batuno on peut ça numéro en fait ça boy peut ça numéro place ni batu ba encore joyeux place ni bo répétaka pour batu ba zo ba na groupe nini pour muta soutenir papa se lancer ya na marché wana na groupe nini papa se lancer peut ça numéro ceux qui ont sika il faut te retrouver yo au copé ça pour ba d'éducation. En vrai dire, ce que j'ai la place où je vais retrouver, me retrouver. Et j'ai Académie des Stars na Malolo Cinéma. Deux groupes voilà. Place où je vais se retrouver, je se retrouver. Bon, on y a besoin, il y a conseil, il y a matière, il y a aide. Bango bakanti aide yango mbongo aide pesa le kola conseil akoko ngai na plus 243
Il y a plus 243. Plus 243. Plus 243. 84. 84 le but. Plus 243 et plus 243, 84. 077. 077. 93. 93. 92. 92. Pour la bonne audition, plus 243, 84, 077, 93, 92. Voilà ce que bengai aujourd'hui. Famille na biso mubimba ensemble au kuta biso tuvandi tengela nga comédien obana succès c'est comédien na minute obana succès ba opela ba jeune ba bibi bebele a o monike bana succès ata na génération non na génération ebimi ba jeune talent ba c'est tellement belé ba sam sala bien ba c'est belé ba jeune talent na to banda déjà parce que to ki ma te banda comment te bon to sabana na otangelo ba combo so mutana za succès baza succès so na succès to bia za succès te na banda Sando Mouni. Président Malolo. Ah, j'ai le succès, Président Kikedi. Ah, j'ai le succès. Président Konzo. Olobi. Président Konzo. Hein? Président Konzo. Ah, comment on a succès? Eh, vous comprenez déjà Lianza. Non. Lianza, papa Lianza. Ah, j'ai Lianza. Ah, j'ai le succès. Mobi Kissi. Aïda, ndeko na biso pa Aïda na ba moto na mikolo. Aïda, j'ai le succès. OK, d'ailleurs bon ka président Konzo na ebité so wana problème to ndeni ba dédicace na yo poto tiko sa comédie ba dédicace na bato ba linga comme elle ke belete parce que ngonga de jeke. Bon, en tout cas dédicace na nga soki ekozana na po banda liboso. En tout cas na ndenge mabete dédicace na nga obande pa ya Gabi Mayasi. Oh vraiment ça la silencieux oya zala soka vandi azui oya ya muke azuaka ayebi ke na oya muke na vie pourcentage silencieux za autant neneti safi sadiki bango bazaka na bango bato libanda Rigen Wangana wana mon petit propre ya palais il est pas dans ba niveau ya kuna Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Nga Jerusha Bafossette, l'enfant de Marie-France Ivango. Un grand merci à tout le monde, biso to sa bato soto lobi mabe, wolimbisa soto lobi bia boko makaka na ba message ba Moussa les ali bo soutenir, bo ta quand même maboko ba conseil na bino et ko sala bien. Et puis to sala Moussa lo ka pona bino bato bo s'abonner na chaîne na biso non senga na yo muto s'abonner te, bo s'abonner et belé beaucoup ça là-dessus. Un grand merci à mon réalisateur Gelor Ngassé, le papa ya Gertina Ngassé, le père Keran Ngassé, sans oublier Enoch Kimbala na peso bambote puis bato tout bolinganga na ba obolinganga te na pebino bambote et belé sans oublier Zara Kapita Mobala Mwindu Mobala Nzela lino likolo tina se. Voilà, en tout cas voilà, nabi kebo retrouver biso prochainement. Je vous aime beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine, bisous, bye. Et papa se lancer tout le monde sur ça comédie. Papa se lancer tout comédie silité. Et yo c'est la bangolo mon bébé c'est pelanga encore oui, encore bande kunangai bana kisasa bana monde entier bana mukiri un petit rien ngalingi na tela ga bande ulanga na talisa bango mundela polisi bilanda landa leta pa polisi bilanda landa ebele bakutuna mundela polisi bilanda landa pona nini leta polisi bilanda landa pona nini bande ulanga bila mo yebi bambule mutu ko beta na kisasa yaki bambula mo zaki makasi bambule mo bande kusala badega alori tata na lumengu azala na busi na ye abeta batari misatu tori mo za na sima tori mo na gauche tori mo na droite liboso ba message na bango ndenga mutayela kosokola soka teli puta te omona ta mususu atie esieme bon likolo bande ko yinda na ndeni nango tata na lumengu atali lokola likolo za kuyinda soka mbule beti ekopesa malili papa lubite na rapidité na kota na busi na liwadi la mai pota mbula wana kobeta malili wani sala ngelo te papa
maka kantine mai te amimi kantine mai akona na dusi te akoni na dusi papa lumula bilamba te alumuli bilamba atie bilamba nyeso place batiaka papa bandi bubwa mai mpepa kaine kola te ekoli mpepa liboso ye emimi te la gauche ekei mpepa mibale ye emimi te la droite ekei mpepa misato ye emimi bilamba ekei papa c'est la maman na mutema amibetisi mutema lobi comment ça fait-il bilamba nyeso zo kene bola to nyeso zo kene boya obelanga ndoki na lero papa mbanoka baluka kamita ya sima abandi usala defense na ye so mpepa yebo papa kalebu so mpepa yebo papa kalebu so mpepa yebo papa kalebu mpepa kaine kola te ekoli ezuna papa na toli ememi bangwa mpepa koteka kusilila papa tala boye akiti na France mbala moka kei na kabini azui telefone bandi kubenga mwasi na ye marieleni ndeni bino mwasalibia te yusa tuzabia yusa benga na numero poto boye ndeni yote buza la kalima na otinda kodi na pokwa na yaki poto uye poto kodi ndeni yote na yaki na voli ya toli sangu lukule futa ka tikete sangu duni tatana menganza ngurunju azalaga na dusi na yo ya brick ake kusenga marto ya mas abuki dusi nyonso azipe batoli misatu yepe asali dusi na yo ya batoli azila likolo yi eyinga likolo yinga kate eyingi papa bien c'est le moment yepa kenega ka valeur ya boye papa je la cantine te na pompe wo likuweza kuyinga kaka papa sa utale likuweza kuyinga kaka mpepa kaine mata kate papa bien mpepa za kumata na uya orate voile pamba papa je cantine na dusi wo alunguli bilamba te place na chake wo mpepa kaine mata kate emati emimi tole ya liboso ekenango emimi tole ya droite ekenango emimi bilamba ekenango papa le bien yango yo vraiment ye balubaki kanga itori ya suka papa kanga itori ya suko nda mpepa yewe akaribu mpepa yewe akaribu mpepa yewe akaribu mpepa kaine kola kate ekoli na papa na toli babandi kukende muninga kenda ya lavaki te ya zakulaka lumengu buza la mayele buza la kimia nzale siri soza na koli mbala moko na sali kodi mpepe sila kate esili leli mpepe sili boye pai papa koyilaki akwela ndenya sina ndenya kulala me aza utala kana miswe azumuna mtalati ba botinya basoda atombola kana longi na eboye kunda batwale njoka mpepe wani kwa sali na kanya makasesi papa sanje maloba ya kunda batwari limbisanga ngana kana kivole toli mutemeninga na vole na kana kivole za fevole kunda batwari yani mukanga ye mupesa eteni mupesa yenu mbugi akote jamba akeni kubunga merci asante nous voir ok jazz